Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Bonsoir, bonsoir, bonjour. Na mutunyo so ya kozwa occasion ya kolanda émission na ngala mkola lelo. Ngande kola bino ya mosi na kombo ya bijoux d'or. Lelo mama bijoux d'or na ye ka pona ko encourager bandeko nyonso tout ya ba diaspora. O basala musala na Congo. Pona ko encourager bino ke to lembate to kende kaka liboso to zalaka toujours na espoir. Parce que travailler na Congo, surtout à distance, ils ont facilité. Botala ndeko na biso moko ya mwasi avant d'ara la poto, botala ndeko na biso ya mwasi wana ndenge aza kobose. Na kotie na bino première partie, ndenge jour à liboso akendeki pona kotala ferme na ye, pona kotala manyoko na ye, pona kosala makasi kobimisa manyoko eza na se ya mabele. Kosala yango fufu ko bimisa manioc kolongola baposo et puis kotia yango na mai ko kawisa yango ko tsala yango fufu. En tout cas bandiko nanga eza facilité mais ndeko oya mwasi onga na lingi kotiela bino ye boyebi na bino ye bomona ye kala mingi te azali vraiment à féliciter parce que musala ya bilanga eza facilité. Donc musala ya bilanga ezala ba banyoko mususu babimisa yango na ba 6 mois babimisa yango na ba 8 mois mais ya lona ki boutir oyo ekoki kovanda na se ya mabele ata inane ndeko na biso avandisi manyoko na se ya mabele inane et 2 mois. Quelle patience. Et puis ndeko na biso ya mwasi na ba inane et 2 mois wana abande ko continuer kaka kofuta bato babande kovanda na ferme. Donc eza musala ya facile, eza musala ya pasi ndeko na biso apasaki ti na ba bayi baye manyoko eza na se ya mabele ndeko na biso asali musala moko balobaka ki ozo sala musala en distance oza na oyebi kutu te soki na suka na yango okozwa bénéfice mais ndeko na biso ya mwasi aza diaspora lokola yo o de kozo talanga azalaki toujours na espoir alobi na échec na réussite. Mais ngala okotisaka mutu ndeko na biso ya mwasi abona kolakisa bino première partie na esika ndeko na biso ya mwasi alalaki atikaki ba vie à lix bato musu balinga bakitaraki alika ifa ke dekolala na auberge o ezaka na matongi na Irebu A37 kuna parce que rolala kuna po yebi kaza na assurance ya malamu courant ezalaka ma ezalaka babana kobongisela ye chambre climatiser ezala ba chambre wana ndeko na biso ya mwasi après donc akei kolala na ferme oyo courant kutu ezate oyo mai kutu ezalite mbetu ya modèle lili ya ndengo wana kaka ndeko na biso ya mwasi a préféré akende kovanda place oyo akomela koka ya moto, koka ya malilité. Ndeko na biso ya mwasi a se sacrifier voyage na mobimba pona kokende kovanda na ferme, pona kokende kosala musala, pona kokende kotia un plus na mboka na biso ya Congo. Tolanda ba exemple ya boye na lingi na tela bino ndeko na biso ya mwasi oyo asala ki ferme na ye toyebite soki résultat ya malamu eza na kati wana bino moko bo découvrir ndeko na biso ya mwasi ndenge azo filmer ferme na ye ndenge azo sala ba fufu ndenge nyonso tout na banda kotela bino première partie deuxième partie ti mukolo ekosila tolanda ensemble kokende pe boete na suka otala publicité ya auberge na biso oyo eza na matongi na Irebu A37. Mama Bijou alobi soko lingo kende congé na kin adresse izala kaka moko na matongi na Irebu A37 ba chambre na biso e bandi à partir ya $15 okozwa place na ya kolala toza pe na ba appartement ya chambre salon cuisine oyo eza ya $30 oyo eza ya $35 oyo eza ya $40 et puis toza lisusu na nini na deux chambres salon cuisine. Mama Bijou alobi e pa na biso en tout cas kobanga na yo prix te. Maman Bijou solola bien et puis ce que vous oumela
basala réduction ya makasi ota na ndeko na biso mwana poto ya tongo andimi kolala na place ya mulili andimi kola et puis mutabwe so ça musana lelo un jour et simbi et puis bon le bakazana kisi yo tika na poto ozolia na ba pomme de terre ozolia na ba spiring olia na ba yogurt omela na miliki olia na soki ba omelette ba nini ndeko na biso amosi a préféré akitaki akende kovanda na ferme place eza na maite place eza na courante bangungi basweye banini basali boy alobi te il faut ngana bosser donc kolala na auberge na matonge eza musika na koya kovanda kaka na ferme pona osala musala na ngai bato akuféliciter bangoyo totala. Oui, lelo tokutaki déjà toyaki kokuta bango basi batandi bafufu donc biso toyaki lobi na butu bafufu batandi yango wana sikoyo mosala bapesi mama bijou alobi ngai ifo nalekaka na balolaka boye mpona moi donc bafufu batandi yango wana toza na combien de 3 il faut basala 4 bafufu tozosala yango oyo biso tokongola na biso kana mboka balobi qui cherche trouve toilette na biso ndako na biso c'est ça fufu yango totiaki na mayo kuna bozomona lelo penza na lateli bango babuti bozana na kisano babuti moni mais mutu moko te ameka koanvie na ye mosala oyo soza na attention kosala yango te bato mboka bazani yibi moko bato baferme tosala boye soza na motema te koanvie na mosala te obela AVC eza mosala makasi et puis ni bato bazana bango honnêteté baza bato mabe ngana ekolala pona ni eza pasi tomona pasi mbongo ebimaka chaque jour mai mbongo eloko boye mbongo tozo souffrir grave na mosala omoni ya mwana kwa vieno mama bijou to bila AVC ça mosala te tolamba masangu tokisa masangu toza na biso na ferme tolamba masangu donc c'est ça masangu na biso na ferme musala eza kaka kokoba abandoba oyo tosala tosisa ngo ka musala oyo 2 semaines tosisi nyonso oyo en tout cas 2 semaines esimba te aloba 3 semaines 3 semaines de olobi mama 3 semaines tokosisa bilanga mobimba si tokosisa vraiment moi 3 semaines avant tokosisa zobeta vraiment c'est bon ce qui bon c'est bon na banda ko kanisa ba etika lisusu moi ba 3 mois lisusu te comment comment te na pa na sala de on dirait donc comme ça. Ouais, balobi awa tozaka toujours na mode ferme. Pardon, oui, ça c'est 40e ni na osala. Ah na omona ga ye moko la patronne na osala. La patronne. Yo mo pozo sala. Nana choite. C'est on a moins na simana manyoko même to sala. Nyoso tu. Nyoso to na yo. Na banda ba na 8h. Siko to combien? Siko to za de 14h. Na umeli na banzo lemba. Na moni pena otse pena lipapa. Okoti mambango. Nana choite. Ba bi tozo luka ti chef trouve. Ya solo. Na sali banda to mundi ba mbume sunga te. Oto a 40e jour ya ba séance ya campagne ya biso. To sala ki to ali boso to eto lali. Après to kei. Lobine to zonga ki soup na mutu. Ça dit que au deuxième tour ya campagne. Donc biso to yaka ka sto bimisi, batie na mai biso to zongi. C'est musala ngo beneza pasi ya o. Musala so mutu zana ba nerf solide te ko mekana ote. So zana mutu ba tension ko mekate parce que ça facilité Voilà on a ba résultat boye to zeli yango 1 année 2 mois. Ah bon? Si ko so za mutu bute ma moto okokate. C'est que ba pontu non de so buka. To buka 2 fois. 2 fois. Ouais.
tobuka de ko ezala ngo penza musala moko teke yo omoni muninga azosala olobi ke lokwa muninga azosala tikanga na landa ye non o eza bato bazala mutema na sie Ah bon? soza mutema moto okokabilanga te eza musala pasi C'est que bato bazo travailler on bazo sango bango yo baza nazala ngana bamama biso bonne équipe mobimba bango wana c'est bakolo bango lilobo ezala bien oui nazo mona pena wa et non pas père na ba non pas père bonjour père Ah bonjour moi. ouais au chaîne biso bidor hein on te dit que musala tanga salama esenga pe toyo ka mwa liloba kombo nani papa Kombo nango lobiko ah papa bon na mona séance ngo ke non kitoko kitoko sala soko o sikondo bo sala ba benga ngoni oyo ah ningi bozo longola ba poso boye bo benga ngoni oyo manyoko kaka manyoko siko kombo nango oke bozo teta siko ningi bo utana ngo samba bo benga ngoni ola oka ko bozo fusula fusula fusuli aloye no mo boaki o lo mo la poso o tina ah bon teti o tina na sati pena musale zo sama kitoko oyo na ya pe na mona pandoma yeyo yene charge pandoma bonjour pandoma bonjour masana oh chaîne Bidor TV veut dire que bota la bidon déjà te awa awa to na mboka nini oyo vraiment toza na moko na mabu ngande mwana chef ah bon si ngamo na chef oh na mupanzi bombe nanga patron nangai ngonde na bana sesa misaya nae en tout cas c'est difficile hein c'est facilité hein bien et le baye kandinga le bakana ke en tout cas c'est facilité vous avez déjà une année 2 mois bien ça une année 2 mois on to forcer so nzamba sungi to bunda bunda po azo moi loko nzamba apesa kipo na ye ya to tina ki to zo ibulu ke bateka manoko na bete to megana to pigola to tia fufu pour to zo mayele nanu pour pesa bien aju musu to zo pe calcul oh nyosho équipe inaona monya en tout cas qui makasi on senti baza batabulwa si oh quand on fait na moto zonga déjà oyo pour deuxième fois mais deuxième fois ça va aller déjà kitoko vraiment ah vraiment après 3 semaines en tout cas vraiment tracteur à côté hein pour bacha bien le sous ah bon ah quand tu bacha débardage tout ça débardage pour bacha tracteur à côté tracteur FCM sous comme na demi hectare sali na été c'est la demi masala kaza la ina tsa basala to sala biso bon so ke to batla buti po mo ezo ngala makasi to ta ti ba lendia mususu ko ta mususu ba na ba mais na mono lembina na lembi na to zela ka to ta résultat balobi balobana ka toujours o masango nini combien de sacs balobi teza lokwa moi ça za azemi to zo zela ka moi so ngabota to ta bénéfice to kozwa moi so mobile et to ta so moi sina mobile maman na moni ko zo travailler bonjour Bonjour papa. kombo nani Comment on a Sarah? mama Sarah mama Sarah moi pelo na boulot maike mwana zo déranger Azonyoka mama kasi musalo. ya solo oh yinga bo tara matina poto yebia Ça va ba mona nga kaka. c'est que bien c'est very fort abi veut dire que tozo continuer ka toujours boulot si bon moni kuna na musike za ko ba pesi batandi ba fufu yango ya mwana veut dire que musala ya kitoko betard nyonso ya mwana balobi soko sali toko zoate c'est que l'homme doit s'aimer moi sonera yango mama buki na ya c'est que bien pena na c'est fort ah babi to zala mbia samoni mana dina ile me mo masango mana dini bo masango ka me journaliste aliaka te yo be fozo so si so la nzi mana di mais okoti suna masango ah so koni loko ola linzala c'est pena na mono ko vimbe me le bloc fresh. Non, parce que non ça, non, dès ça, on a le temps pour la suite 3 km les sauces non. Ah, pour nous ça la physique ouais. Mais après avoir que ça, on a le bloc fresh. Laisse ma sango boy, ça déjà au bouki kana yomo. Oui. C'est que tu m'as. Au bouki kamba moko ma. C'est ça. C'est que bien. Biso toloni a to bouki a to lié pa. Ah bon. Merci pena mère na sepeli courage ba bien que ndaka boy. Je dis que namona ga femme forte na yako mona bina ki femme forte na namoni beti bila taka olati namoni de ba namoni ah siko so na zumbo na bolobo ya kisi namoni tongo tie buti
olongoli buti ya mokoti pena ni papa ambongo ndeni bomoni la visoki na to moni pena na mo pena yaki na mona na mo pena zo ambongo na France c'est ça la vie c'est comme ça balali la balili ngala onyo kwama na mpesi na moya tala dega mo zo taketa vedi ke za black na mona ki pena kabasele pena mbeto merci beaucoup mais c'est pas kitoko les places toujours chargées foufou hein ce balongo le roba poso bazo ya roboa kango wana okay libulu na biso fufu yango wana ozo mona ba fufu ko eza deuxième tour to kotisa fufu na katikati ya mai c'est ça oh nyoso tu musali ezo salama les a deuxième tour tour ale boso to tsaki combien de bassins papa ndo vient de bezaki combien 23 bassins ça y 23 hein? Pour aller aussi qui 23 bah c'est tout haut normalement tu nager na 30 33 et puis troisième tour tu comme na 40 hein tu mataka ça fait ça c'est tu éviter surtout aussi ça quand même ou ils a deuxième tour basali deuxième tour ya huyo tozaka na mode ferme babi toujours elle a la tête boulot ne boulot chez Bidor toujours travail manadi du pays mala la tête manadi on sala kia oh là là quel signe voilà ala dia ça qui te va bien mana je dis que mode ferme boulot de boulot toujours tout ça na biso tika ba liki ba bidi ba osala ya so no mo leti pas si bimbeli osala d'accord boulot toujours malala tête donc bato nyonso basala fufuka la même chose donc ezala noka bonde bomona na internet et bato bakotaka na baoka na kati tout ça c'est la même chose nde to mona ndenge pe yango nezo sala ma donc c'est ça bato bokangami kangami ko vendre na ba bandal na ba soki na ba bombe te bandal to tieno nini okomona pesa matonge kasavubu na ba place mo ba kaka to kite ba place bien ko vendre hein ba place mo pepa bien pensa to lika ko kangama na banda surtout to bandal to kangama to zwata mo pepete pardon place bien. Est-ce que maman a besoin de ça la passion comme en Europe. Ici, comme en Europe. C'est ça. Ali mo boy. Tout mon cas. Moi bien. En tout cas. Bien ma casse. So zana mbongo na yo, zana ba voiture na yo, oyo pemi bakoto kitoko. Oui, toza ba ferme. Tozo continuer musala magembula. Mbule baby si makasi tozo mula mbula neke zo beta mais ekufelite musale sala makaka wala smart kala mingi na opese ya filme kwaza ya malobe bele akoloba kotala mbula plateau mare toza na problème mai mais nzambe apesi biso lelo mai bele tala balati la mama ni dalo Kasi na umemango na nini? Kwa base za dana mani.
Ah, on a la moule bête, mais on a un ici. Qu'on a fait déjà un moule bête, c'est le Bonjour, bonjour la famille. Maman Bijou n'a pas présenté bino appartement la biso ezali chambre, salon, cuisine. Appartement la biso oyo tobenga kango appartement numéro 1. Maman Bijou lobi tal bota la bino monde to sali appartement la biso ngebu. Bota l'appartement la biso ndenge komi. Appartement la biso oyo ezalaka na Matonge na Irebu A37. Appartement la biso ya chambre, salon, cuisine. Botala ndenge ekomi ngebu. Mama Bijou lobi to bongisi yango pona bino bana ya poto. Bana mokili mobimba appartement la biso ya chambre, salon, cuisine. Botala ndenge ezali kitoko. Mama Bijou lobi kokende na o musika te contacter nga pona appartement oyo okozala jamais desi. Na kati appartement la biso tozali na douche debout ya kitoko, toza na cuisine ya munene. Chambre na biso ezali chambre ya lit de 2 personnes. Maman Bijou lobi benganga ozwa osala réservation na yo na appartement oyo okozala jamais desi. Memling ekosa, inter ekosa, oyo vraiment la talu kaka ya mukie pamba. Maman Bijou lobi benganga okozwa appartement oyo eza na Matonge na Irebu A37. Appartement la biso air moko ekomaka 2 chambres, salon, cuisine. Chambre bomoni ba porte o mibale lobi na ko filmer le bino partie 2 na ko kota na kati ya chambre et puis na ko filmer le bino lisusu cuisine nango. Awa ezali première chambre, deuxième chambre nango eza na sima ya rideau oyo. Na kati ya 2 chambres na biso toza na ba toilette, ba douche debout ya propre ya kitoko. Na kati ya chambre oyo bozomona oyo ezali na télévision, eza na frigo, eza climatisé, ndenge moko pe lisusu awa. Soko lingo zwango 2 chambres, salon, cuisine, to fungoli tous les 2 portes. Soko lingo zwango chambre, salon, cuisine, to kofungolela yo chambre oyo moko et puis to fungoli yo cuisine kuna. Appartement la biso eza na salle à manger. Appartement la biso ezali na ba kiti yango ya kitoko, ba divan na biso. Appartement la biso ezali na climatiseur. Appartement la biso totiaka ventilateur au cas où to pelisi groupe to linga batu ba utiliser ba ventilateur. Appartement la biso eza na télévision. Appartement la biso eza kitoko makasi. Eza na ba carreau ya propre. Eza vraiment propre makasi. Maman Bijou lobi bozala toujours branché. Bosala ba réservation na bino tozala ka na 7 places. Ba place na biso ezala ka ya kotonda. Et puis lisusu nini tozala biso kaka na 2 appartements oyo ezala ka na cuisine na kati. Yango wana Maman Bijou lobi soko lingo kende congé benganga rapide pour na osala réservation ya appartement oyo. Moko ezali na premier niveau. Oyo ezala ka na rez-de-chaussée batu bayebi appartement numéro 1. Otala ndenge appartement numéro 1 ekomi ngebu. Mama muto osala séjour a te azwi 0. Appartement na biso eza propre makasi.
Maman Bijou alobi balali. Merci la moutouno surtout pesa nga confiance. Merci la bande de compte surtout ba rakosa la séjour. Nazo bengi sabino ndako na bino bolinga abotala ndenge ni Maman Bijou asali yango lisusu. Mama na prix nini na prix mokie. Hein? So ko ça ba long séjour à partir de 3 mois. Maman Bijou alobi $30 ya pamba. So ko ça ba séjour moko ya mokie. Tozo on a $40. Appartement la biso avec $40. Vous avez un appartement oyo oza mobimba. Hein, malili loko la chambre froide. Vous allez toujours brancher, vous s'abonner massivement la vidéo TV, beaucoup à la journée d'ici, autant l'appartement la biso ndengeza kitoko, Maman Bijou azo bengi sabino, bana mokili mobimba, nazo bengi sabino na appartement oyo ezo bimisa sola ya bonheur. Ezo bimisa solo ya kitoko. Hein? Babone na nga nyonso. Batu nyonso tu bopesa nga confiance. Oh, bokendeke na maison de passage na biso. Maman Bijou aza ko bengisa bino. Boya. Boko zala jamais d'ici. Tozo kota siko na chambre. Tozo kota na cuisine. Pona kolakisa bino. Ndenge appartement oyo. Tobongisi yango kitoko. Bozo mona ba mire. Bozo mona ndenge tokomisi yango. Botala likolo ndenge komi, botala likolo, botala bino moko, Maman Bijou alobi biso nde busala, bozotala likolo nango, botali, bomoni, ndenge appartement ekomi kitoko balobi, te video TV nde makambo, nde musala, balobi zanga la yo nyonso me, zala na mwa makuta, pona osala boye, il faut mbongo. Maman Bijou alobi bo confier biso grâce na bino nde musala ezokende bien nde bopesa biso confiance. Merci na bao babanda na biso tangu mire oyo bozomona ezalaka jaune botala lelo ndenge ekomi grâce na bino musala Maman Bijou do ezokende kitoko. Merci nazozela appel na yo tala numéro na nga na suka benga nga sala réservation ya place na yo ya kovanda bomona siku cuisine nango et puis bozomo na chambre nango soki bolingi 2 chambres salon cuisine kaka bino 2 chambres nango ezali appartement numéro 2 nde komaka 2e chambre ya appartement numéro 1. Donc soki mutozu appartement numéro 2 ezali chambre simple. Soki appartement numéro 2 ezali chambre salon cuisine. Soko lingi bo fungolela yo appartement numéro 2 o ezali awa ba sangisi yango na appartement numéro 1 et ça la ka 2 chambres salon cuisine wana eza pona bato bayaka famille ozoya na bana na yo na kin ko bukala te benga Maman Bijou sala réservation à place oyo o kozala jamais de site toza na groupe na biso toza na citerne o to tiaka réservoir ya mai. Sécurité ezali assurée. Tokota na chambre et puis tokota na cuisine. Toza na ekebu bato minene bayaka bato bauta bapoto bilo kitoko ezawa. Awa toza na yonso tosepelaka na matonge. Hôtel Maman Bijou tosepelaka Maman Bijou aza na baide ya malamu tosa makambo kitoko bato minene bazoya bapaya banini nyonso tu eza nango biso bakuna bazalaka te toza kimia waka nde bozomona eza pa mwa ya poto tika dedika Maman Bijou toyambaka bato minene ya jete epuis Maman Bijou atiki biso te ate esu boutique ate boutique nyonso koluka ezali ezala parfum ezala déodorant ezala masanga nyonso ezali chez Maman Bijou. Chez Maman Bijou soko oyo okolala kitoko eza te climatisé courant wow nyonso ezali chez Maman Bijou. Otaka bato bauta bipai na bipai bayoretrouve pa Maman Bijou. Pa Maman Bijou kitoko wapi pa Maman Bijou mwa ezali Maman Bijou bayo sika eye na kati ya matonge auberge na biso ezali wana mpona baséjour na bino botala ndenge Maman Bijou abongiseli bino place ya kitoko ya kolia
place na biso ya détente toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati mama Nadine azozela bino botala tokoti na appartement numéro 5 oyo mama Lubiju alobaka chambre ya pamba. Chambre ya pamba na biso toza na douche, debout ya propre, toza na lit à 2 personnes, toza na climatiseur, tokoti na appartement numéro 3 oyo pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba. Na kati ya appartement numéro 3 eza na TV, eza na frigo, eza climatisé, eza vraiment propre makasi botala toilette nango. Appartement numéro 5 oyo tokotaki liboso bomoni sikoyo tokoti na kati ya salon oyo tobenga yango appartement numéro 6. Appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5. Botala cuisine na biso ndenge eza kitoko. Toza na ba chambre salon cuisine, toza na chambre salon cuisine, toza na 2 chambres salon cuisine, toza pe na ba chambre simple. Botala place tobongisi pona koya kosala mwa repo bapa ya koya kovanda. Botala appartement na biso ndenge eza kitoko. Appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko donc eza na rez-de-chaussée, eza na $40 par jour. Soko koya ko umela mama Biju alobi kobanga te mama Biju sololaka na ye kitoko. Botala appartement na biso ndenge eza kitoko. Botali toza na salle à manger, botali bakiti na biso ndenge ezali propre, botali cuisine na biso ndenge eza kitoko, ndako na biso eza kitoko, sécurité eza assurée. Mama Biju alobi benga ngai okozala jamais d'ici. Botala ndenge mama Biju abongiseli bino ba appartement na biso. Mama Biju alobi mbangu de pe malembe tokokoma. Botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko. Mama Biju alobi toza na problème ya maïté, toza na problème ya courant, toza na départ unique, toza na groupe. Tema na yo ba appartement na biso to bandi à partir ya $15 seulement ozwi chambre na yo ya kolala ya bien. Soki po koya ko umela koleka ba 3 mois chambre wana ya $15 tozorango kaka na $10 balobi ya boye bozwi wapi soki kaka epa na biso na matonge na Irebu A37 mama Biju alobi solution eza epa na biso aboye nanu ezala te tosaleli bino boutique na kati ya auberge. Mama Biju alobi asali boutique na ye na kati ya auberge. Okoki kozala na posa ya komela vin okozwa vin na kati obosalaki mwa dodora na yo na poto okomona dodora na yo na kati ya auberge na biso. Mama Biju alobi obosanaki kado kobanga na yo te. Mama Biju azweli bino solution na kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na Irebu A37. Botala ba ombia, botala ba savon ya ombia ya mbuma, ya ombia ya mai. Botala mama Biju atie ba maquillage na tie ba anti-age. Mama Biju alobi kobongisa loposo eza place mosusu te kaka na matonge na Irebu A37. Olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na Irebu A37. Mama Biju alobi biso nde makambo tala toza na ba maquillage, toza na ba dentifrice okoki kobosa na dentifrice na poto okozwa epa na biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne. Botala toza même na ba bande hygiénique. Mama Biju alobi boutique na biso nde makambo. Boutique na biso eza na matonge na Irebu A37 okoki kobosa na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te. Mama Biju atie tina ba chargeur pona ko charger téléphone. Mama Biju akanisi bino na nyonso toza na ba coton-tige, toza na nyonso okoki kobosa na eloko na poto kobanga te kaka place okolala place okosomba biloko epa na biso totekaka pirate te. Botala biloko na biso ndenge eza kitoko. Ozala posa kosala mutu kado yo oza na poto contacter Mama Biju na numéro